Alors ya mabeni ni omonaka et pas ya Félix Oise quoi pour lelo longwe au côté studio zo sa carrière na yo. Ah, na mona lokwa après za beta shitité. Na bomwana. Pour muta beta shit na bomwana a comprendre que bula liboso ya laka, bula sima pe ya laka. Bandela no makambo lobi, lobi tant o loba président ba kan sa président, loba penda kombo. Non bi pose vie na ngai est grave. Vie na ngai, vie tableau, vie mo maye les dégâts. Mais problème à vie kaka otomboka trop. Yo no bi shita liboso kaka fa beta ka shita liboso. OK bula sima pe depuis ya sima ya laka. Ikandi bango ngakuna koma olinga bato atika na bango wana adose moko sika bango po je ko sokola ti osilika ti wapi o comprendre ko ba kanda pe ko pesa yo mo maladi o comprendre on a beta ka pesa ko vie na ngai wa parler na ngai chef a clan yi so chef lo bité ba kitu ba na sima ba bango loba il faut chef a telemela likambo o comprendre donc faut des akali kama moi kanda mais petit no boulot ça petit no boulot zo sala ndingo ko sepela yo loko linga ko bina vie o bina na paleno na kuzu aye po générique o ya obimisa tango yange ebima ngana ko bina nanu ko leka ye beta pe ko leka ye makasi po eza client bo so ebetite fo beta ka loko ya bango ya laka yange eza so na moi kigile lisusu ndako nzambe bon ngo na Olympia wana na Olympia concert Olympia yango na prise batu ba fasha mabe Alex Jise songo komona yo madame singa bebe malela batu mbadaye wana Olympia concert Olympia ouais prise akata kyango akata pour nani ayebite problème ne pas problème yango bino fo luka ka botula ka makambo yo. Vous comprenez? Voilà, président, la paix, Félix Oise Kwamboti. On sait que fête, moi, non, qui toko makasi. Au bout de la Tebilamba. Ah, c'est qui est né dans le Mabé. Plan honnête. Alex, je sais son mot. Comme on a. Yo, madame Singa. Bébé, malele. Vous comprenez? Côté là la comprendre te ko kata po muto boaka ki ou bien muto bayemba ki bande ko solo la te na Félix Oise quoi ou bien ndenge ana boki ne CG Mathieu Singa ndako nzambe non boka pena comme on a yo mostre bébé na bolingo lignité akatango c'est bi azobeta concert déjà to biso tout ose la concert na ye na poto na bité so message de presse. Oui, j'ai en tout cas vu na ngamo pao en tout cas nous les ala bien ba combattant ba lingité to monde ba bokechu ba télémé ba combattant ba bokechu faut ba ko beta musique non awa tonde ko sepela pe na yo vous comprenez et ça moment na biso ba petit na yo na baninga na yo bore nyaka pero da sundama vous comprenez ve boma moto na ninga bien na ninga ya bien ngana lo ba boma moto po ngana na petit na yo wa mikolo na belo ba lo baté vous comprenez mais boma moto boulot na biso esalama biso to simba biki na ba biwa politique te biso so ka décision te na ba place ba vanda ba kuta na ba palais du peuple wana mission za TV jangu balko balongola e vie wera balongola e alempela ba boye da kumuda ba boya e oso kompo eza boulot na biso te na biso finalo est-ce que na ko ça o kompo mutama yelo ko ça appelle quoi président de la république ya wase quoi ligne ne pe politique te oso kompo que tu as téléméli ko faire le bien ko beta bokechu oza vie na ngai na bina sundama trop tant na tanga Lumumba trop ozo point en plus aider biso tout ça boulot na biso vrai pour okomaka munoko moko o ekoma ko bebisa soit boulot na biso contenir makamba ba politique en tout cas na sengi vraiment na pese ba respect mingi na kaka ba sabon ka ba beta kana be melia rien na ba Gibson na ba Ladi Miyembe Ladi kutu na yo kutu Ladi lobo ngana kozaka esute Ladi au chef wa clan faut en respect pendant que bopé ça message na bino pa batu o Gile Samba Alma chef ya clan bo sala GT o comprend tango loba pa batu keba eko ya shingai ngana chef na bino faut en maximum ya respect. Vous comprenez? Guillet.
Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga. Lindo, bon peut craquer ma casse boyko. Mutoni msangona bopete. Ça ya mato. Nodasha ise madote. Ya mado baki na sala la kapomade. Pomade awatoza. Na sala la kayango pona kuvimbisa bassin na nga pe poitrine na nga ekibo mwasi mobali ameka pe akangama. Cantine, esprise, on dit esquisse. Et bongo biso batu oyo bilogi ekoma biso lokola nsima ya gorille batashe epai nasalela nini. Ok, yo okosalela gel de bave d'escargot okoaplike yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours batashe nyonso mpe ekosila yo. Merci mama. Eti oyo ezali crème awatoza au sel de la mer morte esali mpona bato nyonso tu mwasi mobali ozala pembe to moyindo yango ekoajuste juste teinture na yo ezala milboron tirano cremeye na pomade awa toza. Papa olela nini yango? Mama na okason mobali na ngai ekoma lokola lisap. Ah bon? Mpona bino mibali bokosalela pomade awa toza homme aplike yango na kimobali na yo okosentir etolomo epui endurance ya kimobali mama akosenga pardon. Ah, mama lelo oyeba mama. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet, ligne 4. Code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté des Maman Nicole. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur Boutalabiso na Elenga Congo TV, chaîne Moko na Katia République démocratique du Congo. Tolobaki tokolanda makambu nyonso na souk poto laksabino vraiment bande kona biso bo mesana ko perception confiance na niveau Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, partout dans le monde de botalaka Martin Engi double vitesse à fusée na ba mission nyonso oyo na salara pour na ba artistes musiciens, ba politiciens pour na laksabino. Alors lelo Elenga Congo TV tolobaki semaine tokobanda kolanda ba artistes Tolandi toza lelo na Gile Samba na ebi biso tout ebi elongi otobi artiste musicien oyo a cartonné pe et pas ya Félix Oise quoi lelo pe azo sala pe ba makambo na ye mais to sola lelo Elenga Congo TV po tolandi awa na studio ensemble na gloire de Kese. Bonjour Gile Samba. Ouais, bonjour mon frère. Bonne santé. Santé kitoko. Ndega ezabo. Alors lelo tolandio awa na studio toza ensemble vraiment Elenga Congo TV to tolanda yo toyo kapé bakunga to ka ba projet na yo toyo kapé maramsusu po aux artistes munene na kati mboka na biso. Alors toza na studio na bité message no repesa na va to kota maramsusu. Ouais, toi na studio lelo na vidé des chants génériques. Na kati des chants na générique pour générique ba MBP. Des génériques na aussi sango. Nazana Pascal Polygone Yazadea. To vidé générique en plus na nze mo susu nze mo za zouk. Nze mo na mbela ki française moko. Oyo ko les étoiles. Alors Gile Samba lelo parcours na yo bato bayebi o bayebite bayebate biso tout to ebelaki et pas Félix Oise quoi to ebaki ba mission belé ndé na ndenge bazaki ba Gessar Chipoi ba Josdienda bozaki ensemble na bango bozaki vraiment ba mission belé ba artiste mission belé. Alors lelo oyo les cantines tindaki o longa pas Oise quoi pendant ba temps belé au sali au sapi carrière na yo to ebi voir no pas Oise quoi pas Félix Oise quoi ndenge ezala. Ils ont les canissimo donc les canissines tiningai
na kolisa branche kaka wa nzete wana waze quoi parce que ngai na kolisa branche nango na parcelle voisine vous comprenez donc chef à clan faut na pelisa mwina na clan ngai na otikele charge tout est pour so lelo biso to zaza te na makambo to sala ce qui est arrivé que nzamba zui molimo ave clan na biso pe ko ya mbala moko moni soto tanga komba papa mba trop pour tout le monde va mener pardon que son nom repose un peu mener papa Mbappé tout ça le souhaiter donc tant tout le monde tant tout bandé comme pardon bah Victoria va mener bon que c'est belé ça la combat fait beaucoup là tu vas qu'il tire après ton autre là que clan ça makasi ce que qu'il tire c'est bima non mon a clan zo bouger vous comprenez Nathalie que ngai na liloba mo père ya ba waze kwa lobaka tout le monde a un problème na directeur moi le café na ngai Charles Bon Charles Bon avec un suspension siko nga siko na oyema makasi siko ba repa somida père après ça ebisa siko Charles abi moni Maradona ataza na problème na mboka bachake ka beta po yeso ka zo beta na ba adversaire na bino ba obanga abi dile a lokola Maradona na limite ya na problème pour ba adversaire ba ozo temps ya ko profiter vous comprenez donc na boyi ko ke neo wapi na lingi clan na biso et pour ça alors lelo sotomo na ba mission belé ba jotienda ba je sorti poi ba tu belé ba olongwa et pas ya Félix Oise quoi yo pe lelo au sali pe ba makamno ezarana on pona nini take ba mission po ba Bercy moi na pe lelo pe togi libanga yo ba ngotu ba leke pa ya Félix Oise quoi na ebité sogi ezala rapport na leader ou bien pona ba mission ba presser na bango moko po yo pe oza libanda non omoni mko msusu mwana bandaka konguluma tiatambolaka ayola ta kilote c'est là ba nde biso tozala na ba classe na biso ayola ta kilote chumso sutuka bo mbati uso comprendre mbati biro comme bota uso comprendre donc c'est normal donc na moment où na beau type déjà donc ba ko kwa vi bali des ala kaka donc nana problème au côté ba sac ba jos na pesa bon ba Bercy de roi pire petit na nga nyama Bercy libanga Bercy kayu vous comprenez six nyama donc yeza déjà me six pour moi mon bali ona asala ba six makasi na Olympia donc Bercy coup de chapeau ou en tous arabes clan pour ici ka Bercy bima ezatanga bois nga Bercy na genegi na fete abanasi déjà siko ba biso sikoyo tozana Bercy biso mto esa Bercy te boye ayebi donc ezako makambo ayebi te eza bongo ozo comprendre nga makambo na lobaka sokuté na mission mo akoko contester te jamais nga na chef ya clan kutana mission to biso lui c'est le chef donc j'étais. Alors merci, j'étais au côté par Félix Oise quoi ceux qui au cause que ça sous batou na ba makanti wana na album nini oyo kota na ngopi ba vocal no bandaki ndenge nini batu ba yo kayota quelques vocal oyo démarqué na ngopi oyo sali peu même part oyo mona raton bozaki ensemble là ba jos a yembi boy yo po yembi boy ko yembi boy ça bon ba yebi Guilé chef au gouvernement Kunga bon ba yebi bon ba no nga Hitler disque bosso na yembaki elaki et après voilà na yemba no disque moto yembaka après signature wana mais kenda mikili balongole ba voix public il là mabe après na yemba et après na yembi oh Nathalie Kaz Bikapi Bijou Kapinga Oasis na Oni Solange Makengo nga Guilé Samba na Mbappé ba ebongo ngala loba lisusu nini na deka bakajika na siliko baba zoto yanga yango yozo zoa na lingi drago force Soweto suki sa jetem nemba biloko na ba chelonga nemba biloko na nemba ba
Zeka luseka ye oh oh bomba ngai na motema na yo mama ye naimba biloko wana naimba susu na banoto bisatu batere olia makosombeli na fourchette jamais masamba kinwani osambale miraki Roja pupa mayo osunolinga yeah Dieu méchant Nima plana Nima ba Bolingo ezapasi mingi Bijou kapinga oasis Empereur Wabelo Rango Sadira sa Nima ba plana Nima ba Esengo ya moteki manga kolinga tembu mekwe ya sima mabele Ouais, moteki sikra kobanga poussière Lantosa matai Ah, noko Yes, Nema plana Nema suwa boni ba De biongo Na kometa la yo la photo Oningana te Na zobengo na ndoto Boyinga yo tengami Adye Nema suba Nema su Non ba texto na imbate Ton ba oye bongo wana texto ngana bolingo ezapasi mingi na wabelo esika na contrat ki mokili obo abi mto oye mana kunfu nemba suba nzembo Simeon na imba nzambe na komyo bebanga Yawe yokelanga sima yo musindo nekela muna yo Alinganga lokola mwana moke alula mo impo asakana Ala tableze kusuneti mwana uti Kosakana koma lota na mbeto Kebo eliye Vous comprenez? Il est semblant sentir Nasi Glody Diasuka Tracy Mbelenga Pro na Katia France ba maman Anto Aluta Antoinette na Belgique Mati Aluta Mulumba batutu ba hotela yo na Olympia wana na Olympia concert Olympia on a prise batu ba fasha mabe Alex Jise songo komona yo Matema singa Bebe Malela Batun badaye Wana Olympia concert Olympia ouais pose akata kiango akata po nani ayebite problème ne ba problème yango bino foko luka ka ebo tula ka makambo vous comprenez wala pose na pesi Félix Oiseau Pamboti osele pena feti mo no kitoko makasi oboyala te bilamba c'est qui kinena nenga mabe que plan honnête Alex Jise songo comme on a yo Matema singa bebe malele vous comprenez côté nanga la comprendre te ko kata po muto boaka ki obe muto bayemba ki bande ko solola te na Félix Oiseau quoi obe nenga ana boki ne CG Matema singa enda kwa Nzambe nono boka pena comme on a yo mostre bébé na bolingo lignité akatango c'est besoin un problème yo na Félix Oiseau ko be comment le batom surprise aller na problème na wa vie na ngai vie to kolina ye viana to kolina ye commune moko on comprend so libela commune ya la ba batikela biso alors ya mabe nini omonaka epa ya Félix Oiseau kwa po lelo longwe au côté studio zo sa carrière na yo oza musicien mune na kati ya République démocratique du Congo oyo ba artiste musicien na biso ba Weranson ba Jibem Piana ba Koffi Olomide ba faire ba tout ba yebio musalo sala ya mabe nini oyo mone pa Félix Oiseau o ya mabe kaka na mona loko après beta shitité na bomwana po muta beta shit na bomwana a comprendre que bula liboso ya laka bula sima pe ya laka bandela no makambo lobi tan olo ba président ba kan sa président loba penda kombo no bi pose vie na ngai est grave vie na ngai vie tableau vie mo mayele dégâts mais problème vie kaka otomboka ka trop yo no bi shita liboso kaka fa beta ka shita liboso OK bula sima pe ya DP ya sima ya laka na mon pas va mettre chinois Guy Congo grand chiter vous comprenez tu vois président silikela bino trône asi comment silikela ndi bango ngakuna comment linga bato atika na bango wana a dossier moko silikela bango pour je pas au colati au silikati wapi
Vous comprenez? Pour ba kanda pe ko pesa yo mo maladie. Vous comprenez? On a beta ka c'était. Wala vena ngai wa parler na ngai chef a clan yo. So chef lobité. Ba tutu bana sima ba bango loba. Il faut chef a télé melali kambango. Vous comprenez? Donc pour ça ka moi kanda mais petit no boulot ça. Petit no boulot zo sala ndingo ko sepela. Yo loko linga ko bina vie. Ko bina na parler no na kuzu. Merci. Non. Na priest na générico ngalo bina no ko lekaye. Ngambozo luka et pas waze bina ko lekaye po générico o ya obimisa tango yange bima ngalo ko bina nanu ko lekaye. Beta pe ko lekaye. Makasi po eza client. Bo so betite fo beta ka lo ya bango ya la ka. Yange eza so na moi qui gilen le sous na kwa nzambe. Gilen Samba presse Félix Oze quoi azana banda kanga na poto pour na confinement. Na ebité message no repé ça pour ba mission pe baza awa na ebité message pas nani. Pas na yaye et puis monsieur comme le quoi ya presse. Et bi makalo kwa na cultura non c'est émission mouvement. C'est to sauter to kima. Azala vrai nzamba batela yo. Na lingo za la bien pour batu mususu o bana presse ba makasi na noté. Faut présenter ça bien comme nous avons makasi tam mususu bako koma ba niveau na ligne cleanzala. Merci Kofi azobeta concert déjà. To biso tout ose la concert na yena poto na ebite son message no pesa. Oui, ve en tout cas ve na ngamo pao en tout cas nous les ala bien. Bakombata balingite to monde ba bokechu ba telemé. Bakombata ba bokechu foi ba ko beta musique non awa tonde ko sepela pe na yo. Vous comprenez? Et ça moment na biso ba petit na yo na baninga na yo obore nyaka pero da sundama. Vous comprenez? Ve boma moto na ninga bien. Na ninga ya bien ngana lo ba boma moto po ngana na petit na yo. Wa mikolo na belo ba lo bate. Vous comprenez? Mais boma moto boulot na biso et salama. Biso to simba biki na ba biwa politique te. Biso zo ka décision te. Na ba place ba vanda ba kuta na ba palais du peuple wana. Mission za TV jangu balku balongola e vie wera balongola e. Alempela ba boye da kumuda ba boya e. Oso comprend eza boulot na biso te. Na biso finalo est-ce que na ko ça? Vous comprenez? Mutama yelo ko s'appelle quoi président de la République ya wase quoi ligne ne politique te. Oso comprend? Que tu as téléméli ko faire le bien Robert Bokechu oza vie na ngai na bina sunama trop temps na tanga Lumumba. Trop. Oso comprend? En plus aider biso tout ça boulot na biso vrai pour okomaka munoko moko o ekoma ko bebisa soit boulot na biso contenir makamba ba politique. En tout cas, na sengi vraiment na pese ba respect mingi. Na pese ba respect mingi. Nesse bino na Pascal Polygon. Bon, nazana a to aussi ça génère yene dea. On comprend? Donc en tout cas nandolo makamba bokechu. Tika vewa na beta biso beto zongela ta ko yaka obeta na ba mikili. Aidez biso, pardon. S'il vous plaît, viens na bokechu. Na baninga no nyoso ya ba combattant biso to linga bino fort. Po toza ba masa bande ko la bino na kisasa. Vous comprenez? Toza ba masa bande ko na bino do bo comprendre kaka. Vous comprenez? Toza la vraie, viens biso ko faire beta ndule na ye. Bonga bo vidéo ba biloko ngo tuboye ba ivoire kuna pi ba potanaka ba Cameroun ba potanaka ba nani ba potanaka mais bokena bandule na bango boya bino moko bolinga ba chabon kaka ba beta kana be melia rien na ba Gibson na ba Ladi Miyembe Ladi kutu na yo kutu Ladi lobo ngana kozaka esute Ladi au chef à clan faut vous en respect pendant que vous passez un message na bino pa batu. Oh Gilen Samba Alma chef ya clan. Vous ça la jeter. Vous comprenez tant o loba pa batu keba eko ya shingai. Ngana chef na bino. Faut vous en maximum ya respect. Vous comprenez? Gilen Samba merci. Aux en studio à tozo tembele te na ebité au bombeli bana kinini partout dans le monde pour na eloko zobima. Oui, moko ça déjà des comptes finaux ça déjà. Titre mon habité des comptes finaux et ça déjà internet en plus c'est comme de le dans la télévision. Loko la ka ngam na yemba kina ba mission na ngai batu ba sepela nango. Ozo comprendre hein? Ba sepela nango na suna nze mususu nze mo ngeza 5 doigts. 5 doigts da de vino to me kana loko na. Wa Willy Mandela. Willy Mandela.
Aïe, 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 aïe. Naleli po pasi esalinga nazape moto na maipema na makila Willy Mandala kaka se moko nga na mpona na bomba ye na coin le plus sécurisant ya motema na ngai ye nzoka tia ngai na frigo ya morga motema na ye. Vous comprenez? Willy Mandala. Lorikile tika ya sakana na litei la nile tika ya la tisaka lopete l'index po akebisaka se bambanda les pouces po ndima baksio naza kosala ye les majeurs nga moko nayebi mosala nakopesa ye osalaka nga boye po yeba nalela yo liboma Willy Mandala lolemo na yo fils de route ya nzela mino nanga. Il est samba. Merci Nabande Kotou Botala biso na Elenga Congo TV, tozana artiste yeyo, azada na studio Kalatepe Borosepela, na biloko misusu. Merci vraiment na administrateur Mathieu Mbumba aux hôtels biso na France, Jean-Marc Kabunda 520 gigas toujours na France. 520 gigas. Ouais. Jean-Marc Kabunda. Na PC Mbote na para Mathieu Masinga Seja mouvement. Voilà. Ah ba emenzinga tout boye biso Jean-Marc Kabunda 520 gigas. Allemagne. Yango, merci na Charlotte Ngalola toujours na Katia France, mais merci Fana Canada, partout dans le monde au Botel Abisso, maman Anto Alut Antoinette, na pesi ba mambo théâtre alors numéro de téléphone na bande ko tout au bazan niveau libanda ba ko benga yo na Elenga Congo TV. Na bi ke bijou masinga ndele na makanisi ne vandeli pesi ouais Mireille Malela na bi ke ozana na Christophe Djogo. Babiso Christophe bani au jongle Tiba Ogangele na coach GT numéro ya Guilain Samba Alma chef du clan eza 081 plus 243 pour Yangona binumbo ya biso nango plus na lo baboya mais boluba Willy Mushenit batuna batubana ndena mamba. Ah OK 0 plus 243 81 43 87 163 plus 243 81 43 87 163 na pesi mbote mingi na oyanga ya motema héritier minimbu Guy Chinois beauté na beauté maître Rai minimbu na pesi mama Jeannette Bolemba mbote na pesi ya Gigi Bolemba mbote batutu ya Paris ba venanga lantosha ba chocho manguisi ba JP Loboko na pesi bino mbote trop cartouche katanga na robosa na binote ndega na olo bakaka toyekola kozala bien na batu po lobi bana na bango bakoki kosalisa yo ozo comprendre donc on li banga na molili toyekola kozala bien na batu po bana mai mingi o balongwa mouvement na bandingi na bango nde balongwa na bakoteri babule lokola ngai naza wana mpona kanga oui na chef vous comprenez soki bino nyonso botosite dans un 600 ya klanga ngamoko po ngate muna okangango eza bakoko vous comprenez ngana chef so bino tu boyebi lisolo na oloba bokanisa tonto ke na Nigeria balobela bino nini ngana nani pa moto bando gumba melana mboka mobimba on peut boker poto balobela toke na poto pona tokendaki Nigeria tonto yeto sur moyen otokendela e poto siko na Nigeria tonto zalaki bayebise bino nini Guilain aza nani nga naza prince naza roi ozo comprendre naza roi naza prince donc naza alpha pe omega ya clan na biso. Merci tokom na suka est-ce que rosela nga poto kabone déjà ata mutumo alongwa bozaka ensemble ata Bercy pour na libanga niance na yone sa masko na ndenge na Guilain niance à Bercy ah ko ba bi musicien nakenaki na fête banasi bandeko onga na komi na fête banasi bandeko na fête banasi na melaki masanga na liakio na fête banasi na melaki mizika kiltira peivi ekomi na kozonga pale ekomi na kozonga pale bandeko
mate masinga nayebisi nazitika na bana ngana ngere pale nasi atomboki asiliki lelo libanga sous cartonné libanga ye libanga ye libanga ye besie mwana kobwaga. Merci Elenga Congo TV, Gloire ya Kese la sima ya caméra. Merci Melenga Pro. Merci omoni ke chef acclame toi yembeloko no. Chef yo yebi yo kinaka Nigeria. Oyebi chef wanani. Merci na batutu botali biso, merci surtout na Gloire ya Kese tous ensemble. Lodi dia suka. Nzembote. Bolingo paye bomaka. C'est vrai. Bipale no mabe. C'est vrai. Mandala chana motema. Bolingo na baba mbanda. Nabo. Eric Labogo kabolo na moto. C'est vrai. Akelengi na ngai yo. C'est vrai. Ebangolo belango na bato. Kiboma na nela bo. Nabo. Tanga. Ngelanga ikomo yo. Alon dokolo mandala. Dictionnaire ya. Westo bega mido. Mama tete mandala. Kikilo. Sintana ministre Dieng. Kikilo Eric Mandala. Bijou Masinga. Elle a retard, mais Michel Sili. Angelanga ikomo. Raphaël Kibuko honorable. Président Junior Kayembe. Yannick Fundu. Bijou Masinga Mondele. Baila comment Kaye de brio. Sokinam Sokie. Merci vraiment. Yotena lala kateba sisiatro. Kota nantima nanga comme la vida la. Balingo yo pesa kinga. Zala kina posa nanga lokolo moto zala posa maino deza. Na compare yo na nani. Na compare yo na betual pe zalivie. Wenga kamaria mandanga. Na zalivie na jideranje. Merci Elenga Congo TV, Botika Malamu, Martin Engi, double vitesse à fusée, toujours Moussala Nakati, il y a Elenga Congo TV. Merci Botika Malamu.